Ngiatika kisaluku nakamba masila fumu ya lusongamo ibeno kibeni lobangulomo nga kimukuma kenokwe pasizame ngaluzeizo zunguzame ngaluzeizo mana mausongi mavanga mena nga kimukuma kenokwe pasizame ngaluzeizo zunguzame ngaluzeizo mana mausongi kubika moko asitovana tata nzambi kembote Mungu mwase mwane tata mwana velela Mungu mwase ye mwana ye tata mwana velela Ensamu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu ye untwadi wa mwanda velela bika wakalaga yetu tuka kwa yele mvu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo atata mwana pe tata molimo santo tolandaki mateyi na biso mama selo mutate ya kibiso abandelaki na banzembo ya bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpona mokolo wana tobika tozali bana mapamboli ezali esengo mpona biso ndenge nkolo Yesu alobaka ete limeme moko ebungaka kino alukaki yango atiki bamameme nyonso esika moko ake koluka oyo ebungaka ntango amonaki yango nde asepelaki azwi yango asangisi na bango nyonso elakisi ke biso nde tobungaka tala nanu yo moko ndenge nini oyo pasi mpona loposo mwindu oyo tozalaki nango
tozalaka bato te. Kolo asali maso amoni biso atie biso esika moko na bameme nyonso toza esika moko. Yango tolobi ke tozali bana mapamboli. Tango mama Kimpa Vita alobaka yango na bapaya, tango bayaka koluka biso, biso pe toza na nzambe na biso. Kombo na ye Kimbangu. Mbangu nana butami te, nan pe amonani na mokili mobimba te. Me ye si alobaki. Biso toye kolakisa likambo ya nkolo Yesu. Bango pe bazaki batindami bayaki bana biso. Ye pe alobi ata bobomi ngai likambo yango ekomana na kuna na Kongo bango. Sika tozali Kongo bango. Kombo na ye Kimbangu. 1706 babomi mama Kimpa Vita. 1887 le 12 septembre tata Kimbangu abotami. Esika ekuelaka likambo tata Nzambe mapamboli nde elekaka liboso. Oyo ezali mboka ya mapamboli. Mingi bautaka mosika. Bakoza koya na avion, bazali koya na bato. Mituka yozouta mosika ezokota na Yerusalemi. Tina ezali. Ebongo biso bato vandi na Yerusalemi. Tozali bana mapamboli. Biso tondimi totonga Yerusalemi. Tozala mapamboli. Tovandaka bien, tosalaka misala bien. Kasi nde awa oyo kosala mabe na yo, kamba eko change te. Yo moko nde okomona pasi na yo. Na mabe oyo zosala na kati ya Yerusalemi. Eza ya mutu te, eza ya yo moko. Malamu, sala malamu, Nzambe asepeli, okena mapamboli. Kasi soki obebisi, ezali kaka yo moko. Pasi yokomona ya yo moko. Wana ndakisa ezali ke lisese tata na mama na bana na ye. Kuna lopangu nzete ezali. Tata wana ye kokufa. Tuyebi ndenge matanga ezalaka. Bato baye kotala bino. Bamonike na lopangu nzete ezali kuna. Tali nzete yango kasa nango poso ya nzete eza malamu. Matanga epanzani bazongi na bango. Moko babandi koya kotala. Bana monike nkaso yetu zana komposa. Bozo na bino mokene nango. Bazui na bango bakei. Poso mpe bazui yango bakei. Kaka bongo na bongo. Bebana bayebaka tina te. Yakoyeba nkasa esalaka nini? Poso nango esalaka nini? Bazo kozwa yango bazo kena kobika. Batoni. Bino tango nyonso boye kozwa nkasa. Boye kozwa poso ya nzete. Esalaka nini? Esalisaka biso. Baye koyeba sikoyo. Nzete ya bomoi ezali na Yerusalemi. Kasa nango na poso nango yango nde toyelaka. Soki oza kolala pongi ozoyeba te, olingi kobebisa kosala mabe, okobima zero.
pamboli okokenda nango te. Kasi ozali kobongisa ozosala masala ya malamu ekobikisa yo bikisa mpe libota. Nango tolobi bato ya ndenge na ndenge baza koya bazouta mosika, kasi yo biso tovandi awa eloko moko te. Eza lokola na mboka oloni nzete ya safu, safu wana eteli, mais na 5 heures 4 heures bato oyo bayebiki nzete wana eza na safu eza ya kotela, na 4 heures baya koluka oyo ekweyaka bazwi bakei. Yo kola safu oyebi teke basafu na yo ezokende, bango bake kolia na bango. Yo kozala te mokolo kolinga buki, me mosusu deja wana si ekendaki. Elakisi ke mapamboli tozalaka bato te, tobungaka. Nzambe arekipere biso. 4e génération bazali kotalela yo loposo moyindo oyo ezali ke Nzambe oyo abongisila biso, tomona yango tozwa yango pasi mpe eleki mingi. Na nzela mabondeli nde tokolonga, na nzela ya misala nde tokolonga, na nzela ya bolingo nde tokolonga. Pamba te batata batikelaki biso makambo misato: bolingo, mibeko mpe misala. Ekotisa biso na mboka ya elaka oyo tozelaka biso nyonso limeme oyo ebunga. Kolo Yesu atiki nyonso esika moko ake koluka wana. Tango ya moni yango asepeli. De biso wana tobunga, lelo tokomi bato tosalela Nzambe na solo. Oyo etikali ye moko Nzambe akopesa biso yango, akosalela biso yango. Dirigeant la lumière de Jésus-Christ, tolanda nzembo musala oyo kolo Yesu ayaki kosala pona biso bato. La tango oza kosalela nkolo Yesu, Tata Molimo Santo, yebaka ete makambo oyo bayelaki tokozwa yango. Kasi soki tozosalela ye te, mpo kozwa makambo wana ezali pasi. Me mokili mobimba, na mokili mobimba avant tobika tosali misala Tata Nzambe alingaka. Wana nde lobiko na biso emonani. Dirigeant. La lumière de Jésus-Christ, elle éclaire tous les mondes entiers. Elle est lui et donner la paix. Elle est venue effacer nos péchés ici-bas. La nuit envahit l'univers. La lumière est délaissée. Jésus
Merci dirigeant Tolandi Nzembo. Kolo Yesu yake na mwinda. Eske mwinda buku ezali awa. Okotia yango na se ya mesa pie likolo ya mesa. Otia yango na likolo ya mesa bato nyonso bamona. Ndiko ya ya nkolo Yesu. Ye ayaki mpona kobikisa biso. Atindeli biso tata Molimo Santo, tata Kimbangu ayaki. Polo poso mwindu pe asepela. Kasi tuzana na koswana, tuzana na kobunda, tuzana na songi, tuzana na lukuta, pasi ezali kosila te. Tala mwenda nkolo Yesu po ete tobika. Tina nde yango wana. Alobi ke likambo na pesi bino botambusa yango ekende na mokili mobimba. Biso tozana esengo mpona nini? Ekweyela biso awa na Congo. Bana Congo tolamuka tozaya kolamuka. Ata tofutaka babiye me mosika te. Me oyo bayaka na avion, oyo bayaka na bato na bamoya ndenge na ndenge koya awa na Congo. Il faut tobongisa Congo. Toza na boyokani mabe ezala te po likambo ya monene kweyela biso. Nzambe akanisila biso. Yango wana tosimbana. Toza na solo. Toza na boyokani. Na tango nokomona oyo yekoyela biso Nzambe asepeli biso tozi mapambola. Tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Tika tokubika moko totonda lusiku musu totambudi kwa tata Nzambi. Munkumbwa se mwana tata mwana velela. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela.
alignement. En place, repos. Musique, cœur. En place, pour. Gardez, pour les amis. Salut. Tata Simoni Kimbangu Kiana. Fumalongo, Fumadibu. Imbuka vya njiti kubikubemene mkubana njembo yengi. Hivyo vya tata Fumalo. Tukulombelewa bakafuli wa tambula zidu. Équipe en Matana, à vous les gars. Compagnie d'honneur, à gauche, tous. Pour les préparatifs du déclin d'honneur, musique.
Merci beaucoup. Mbote papa, kombo nangai papa Masudi Mukali Nazali parmi les cadres, les techniciens na Katia Ville Sainte Awa. Vraiment tozalaki na mobembo uta lobby tolongwa ki Yeluselemi à partir déjà ba 11h. Tolongwa ki Yeluselemi pona kokene Manzangungu na compétition o ezalaki wana. Direction générale babongisa ki compétition internationale ezalaki kaka na Manzangungu te Brazzaville pe basalaki na ba province mususu. Yango biso Yeluselemi tosangana ki na bande kwa Kinshasa na Congo Central tokutana ki na Manzangungu. Yango tolongwa ki awa banda lobby nde kozonga o to uti kozonga lelo awa. Tokendeki nanu na esengo. Pourquoi? Parce que bisonde tozana batata, bisonde tovandi na banzambe. Tolongwaki awa, tozwaki nzambu moko ya makasi epa ya papa Fumambanza. Tango tokei, tokendeki kuna pona kobunda bitumba te, mais tokendelaki masano ya bana tata nzambe. Tokendelaki Tintani na ba compétition ba exercice. Donc ambiance ezalaki énorme. Tango tokomi makamnyo selekanaki na kitoko to bandaki ba programme na biso déjà presque ba 22h to ekosi sa ba 4h du matin. Donc ba exercice bandaki ti to ekosi sa na ba Tintani. Donc makamnyo so vraiment leki kitoko très kitoko. Na classement Kambe bimi 4e. Bon na ba classement ba Tintani Kambe bimi 3e. To bimi 3e na classement Tintani Kinshasa ezalaki premier, Congo Central bimi 2e, Bison Kamba to bimi 3e. Mais na ba compétition Italie ba compétition internationale technique Bison Kama tobimi 2e, Ozone azalaki premier, Bison Kama tobimi 2e, elembo pe yangoyo tomemi, yangoyo eza awa mutu nyonso akomona, elembo yangoyo ya musala oyo to lakisi, bango nyonso ba confirmer Kamba 2e, yangoyo kambo yangoyo monani. Message ni kopesa bandi ko nyonso oyo salaki ya fort pour vraiment eza musala tata nzambe tokendeki kuna po tokende kosala makambo moko ezangati na te tokendeki po tosala musala tata nzambe yango eleki na kimia coupe yango emonani bandeko nyonso oyo bazwi courage ba s'impliquaki na likambo oyo te to rasima vraiment to kanga na lisusu vraiment oyo eza coupe tozwi pona exercice mais na yebi mbala sima tokozwa vraiment coupe pe na Tintani makambo nyonso okomona tokoya na deux trophées na maboko ezala Tintani ezala exercice tokoya nango awa vraiment bandeko to s'impliquer makasi na makambo oyo elonga ezali.